te mbote na bino mbote ya bana Kongo na Kongo ya sibu motombo Kongo Tchek TV ya sibu motombo bana nyonso ya Kongo mbote na bino beno luta na emission ya sibu motombo Kongo Tchek ezali ya beno mosi ezali ya beno mosi bana Kongo we balandi ya Kongo Tchek na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa gros bisous euti na cœur sensible vraiment cœur sensible alingi bino mingi vraiment ya koleka ponga pe na santa kango ke cœur sensible batu penza bolingi cœur sensible vraiment mato yelembi nalalaki pongite balandi ya Kongo Tchek na ba Congolais wabi cœur sensible kenda wapi cœur sensible na bandi masolo na moni penza batu bo sepeli na lolenge moko vraiment na senti ke bolinga ngai bino tout na pesi bino merci po oko senti ke batu balinga kayo na ndengo zomona ba appel. Ok, tout à l'heure na ke kopesa Papa Sibo Mutombo na mabela bakoko zombote euti na cœur sensible na limani na ake na ke kopesa wadani mbamu kolo versase ye alata na 5h30 tango bino bozo bunda bolata na 0h ya akoma na ide mususu na ke na Suisse na ke kopesa Brigitte Savané mama na Chancel ye avandi na ville ya Zurich. Ma maman chérie, zwa gros bisous euti na cœur sensible. Balandi ya Kongo Tchek cœur sensible aedi bino li solo ya batu oyo na mokili bazwa na tongo bazwa pe na pokwa. Ça veut dire batu ya bozui. Balandi ya Kongo Tchek nazobeta li solo ya ndeko moko ya mutambongo moko azali camarade ya Kofi Olomide yende mutu azali bosse puisque na bamboka na ba bosse bazalaka kaka babimaka kaka meti fois ba président donc muta jardin dede na ntsele ye muka yebi kombo na ye mais aza mutu ya jardin dede na ntsele balandi ya Kongo Tchek ezali jardin dede te oyo Adana Eve baliaka mbuma non oyo ezali mutu oyo ya jardin dede na nsele ye muka yebi kombo na ye azali camarade vraiment ya Kofi Olomide balandi ya Kongo Tchek cœur sensible a comprendre katem ezana batu mususu ya mbongo tokokene nanu na lisolo ya papa na biso ya jardin dede na nsele mwa muke sima menazo naza kwa lever le rideau mwa mukie na batu oya mbongo bazwa oyo bazalaka na mbongo nini ekuta maka balandi ya Kongo Tchek eloko penze ekuta maka oyo cœur sensible asali constat na tango azali na mbongo bandeko bakomaka na lolenge moko boye bakomaka na makanisi moko boye forme moko boye bino mo boye bikaka bato bazalaka na mbongo komona avandaka swati na gombe na mbinza na ipen na limete na rigini lupangu munene bango bazalaka na double lupangu okomona bandeko ya basi bandeko mobali bavandi na kati ya lupango ya mutu oyo aza na misolo nini ekuta maka balandi ya Kongo Tchek lelo pena naza na esengo ya kobeta lisolo obozo mona kaka lelo meshe ya te mais nazobeta lisolo mususu ya méchant nini ekuta maka bandeko bazalaka na mbongo bandeko tangu ndeko ya mwasi bafandi epai na ye bandeko nepe bavandi epai na ye esalaka komona azana bandeko ya basi mais jamais atikala kobenga mwana na kombo bandeko makambo esalama moto moko ya mbongo leki ya mwasi na ye atikala jamais kobenga ye na kombo leki ya mwasi wana ayaka na age ya 8 ans tina ndenge akomaka na age ya 20 ans bandeko papa wana atikalaka jamais kobenga ye na kombo kaka na tango akoti boye zwa kantine sokola mutuka wana
Hey, okende kozwa ba na classe. Nini. Nazo bengoti. Ozo kanga ite. Allez, zwa mbongo okende kosombela ngai. Moi champagne na mela. Abenga ka jamais na kombo bandeko me garçon na zalaki na kombo na ye. Garçon na zalaki na kombo na ye bandeko. Kombo garçon na zalaki junior. Mais pas ya tatou ya mbongo bandeko. Atikala ko benga mwana teke junior viens pe. Va acheter du lait, va acheter du pain. Non! Ko bandana âge ya 8 ans, tina 20 ans. Abenga jamais na kombo. Alobaka sokola mutuka wane bon namoni na kati kuna pe baby zwa kombo tala kaka bongo bandeko na ebite dia kwa soko za na mbongo foza na respect na bato soko za na mbongo ezateke yo sombi likolo na se mais non soko za na mbongo lesa mokili mobimba te eza ba congolais o bazo souffrir par-ci par-là na RD Congo wana pe ba congolais mususu to mona ka mwana moko na Congo check ya asa na handicap alobaka na biso nini asali 2 ans lia sosote mais yo mutu ana mbongo batandingo na bana Congo o edaka te eloko te mais ala poser eza mbongo no mutu asengi yo te bande ko esala ka mwa muke passe bato boza na bonsui bobongisa un peu comportement vanité de vanité. Ezabi sala na pamba. Bande kwezo sala passe. Na keina ni solo ya mutu ya jardin de nen na Ntsele. Bande ko papa oyo a jardin de nen ye moko amiyebi. Eza na papa moko abandai ko sala epai na ye. Asala 15 ans bandeko. Papa wana asala kapa na ye. Mais eza batu o bazaki bazana mbongo me kofuta batu ezaka manevre. Kaka nde na uti ko beta lisolo. Papa na asala kapa na ye bandeko. Mais ezalaka ba touriste mundele moko we autaka na Europe. Ayepe na jardin d'Eden. Alie Amélie asali esengela ka sala bandeko. Mais na départ ya mundele wana atikala ko bosana maleti na ye. Tango abosani maleti bandeko mundele wana akenda na ye. Akomi siko kokanisa maleti na tiki yango wapi. Azwaka 2 mois mobimba ya ko raisonner. Puisque maleti wana pende saka na billet de banque. Yaki mbongo ebele ko sakana te. Nini yaki kokomba ndeko papa oyo abandai ko sala epai ya papa oyo na jardin de na Ntsele. Ndenge akombolaka na kati ya jardin yende mutalokotaka maleti. Tango alokoti maleti bandeko akena ngona ndako ayebisaka ni mwasi ni camarade ni mwana ni eloko. Yemo kaka zwi maleta mundele abombi yango penza bisika bikauka. Na seku na pe na kata ndaku na ye. Avanda na epe. Bandeko epai o mundele akenda. Abandi ko zongisa raisonnement. Azo tala na mémoire na ye. Puisque biloko ezalaka kuna ezalaka ya important. Ba billet de banque ezalaka kuna. Ba mbongo mususu. Mikanda mususu ya valeur. Bandeko mundela raisonnaka kaka. Mbala moko. Ayabi tango na salaki voyage na ngai na Congo. Place ya suka na kendaka na jardin d'Eden. Aye kosomba biye bandeko akwei na mabela bakoko. Aketi na Ntsele na jardin d'Eden. Akuti pe responsable ya jardin d'Eden. Atuni alobi na jour boye. Na yaka awa. Ye papa oyo ya jardin d'Eden reconnaître bi oui ozalaki awa.
abi bon natikaka malette nanga awa nayebi te soki bosulaka ngai yango mbala moko ye soki soi-disant preso papa ya jardin dede ye moka miyebi abengi ba travailleur nyonso ba ye wana pu bandeko papa oyo ya jardin dede na ntsele atuni ba travailleur mundele oyo alobi ke atikaka malette na ye na jour boye mais ça fait 2 mois déjà papa oyo asala 15 ans na kati ya jardin dede na ntsele papa wana ke ayebisi patron na ye ke ngamu na swaka malette wana bopesa ngai ntango mbala moko ake inde tina ndaku na ye azwi malette ya mundele aye aremetre mundele afongoli na misu na bango nyonso billet de banque ezalaki wana bandeko ezalaki mbongo moko bamillion na bamillion ezalaki vraiment ebele na ndenge akusakana te soki papa nazwaka soki papa nazwaka mbongo wana vi na ye mobimba alingaka pase na se na ntango oyo alingaka kufa nzala ata mokolo moko te ezalaki na billet de banque bambongo mosusu bamikanda mosusu ya valeur mundele atali ata papier moko elongwe te mbongo na ye oyo apart ezalaki wana billet de banque mpe ezalaki nyonso vraiment ok mundele ayebisi papa wana abi vraiment merci beaucoup azwi malette na ye akei ntango akei bandeko etumba ye isowa ye onkabase mwana na jende imola bito wana bamongo basepeli tangu mundele na pesi mokongo bandeko soi-disant preso papa oya jardin de ya ntsele aya pembeni ya papa wana papa mukolo agifla ye pa papa wana sansalaki kokweya kuna bandeko akendaki kolamukila na hôpital mokili esalaki mapasi makasi papa wana akendaki kolamukila na hôpital tala mokili tala makambo ezoleka na mokili mpona nini ye papa oyo ya jardin dede aye komona papa oyo penzaki aza dumkof ke mpona nini akamati malette eza na mbongo ebele ndenge wana aremetre pa mundele asenga merci akei bandeko eza culture ya mindele culture na biso ezali ndenge moko te na ya bamindele kuna na mabele bakoko na ntango moto asali kaka service ya mokie akolinga récompense mwana mosuku na ntango otindika asombelanga kwanga ntango akozonga asobi soki tia ye mwa 1000 francs bango bakanisaki ndenge mundele baremetre ye malette wana mbongo batali na kati yake ebeleke akokatela bango mwa ndamu nzoka epai ya mundele c'est tout à fait normal ayaki epai na bino comme touriste asali esengelaki asala mundele na mutu na ye amoni ke c'est tout à fait normal na ntango mutu aye na jardin d'Eden na ntango mutu aye na hotel na ntango mutu aye epai na bino nde bato bokoprotege ye na bozwi na ye nyonso na biloko na ye mundele amoni yango c'est tout à fait normal asengi kaka merci asimi nzela wayenda bandeko papa wana bapapola ye mbata na papa oyo ya jardin d'Eden akenda kolamukela na hôpital bandeko
tala bato bazali soi-disant na mbongo ndenge bazali ko se comporter. Tangu papa na alamukaka tina lelo yo cœur sensible azoloba azonga lisusu musala te, et pourtant papa na asala 15 ans na kati ya jardin d'Eden oyo eza na nzele. Tala biloko ezoleka na mokili. Tala bato ndenge bazosakana na milimo ya bato. To suki wana te bandeko na ngai, kaka na kati ya jardin d'Eden eza na elenge mwasi abandai kosala kuna. Abandai kouta na kitsuka. Azalaki na bana misatu. Akenda kosala epa ya tata wana na jardin d'Eden. Sala epa ya tata oyo azalaki na bana misatu. Azouta na kitsuka na Mbudi. Soki quartier Mbudi. Azokende kosala kuna mikolo nyonso nzamba sala. Okomona bapesi 5 000 francs congolais ya transport kolia kuna chaque jour. Mais soki ekomi kaka na suka sanza bandeko, papa oyo ya jardin d'Eden abandi ba complication. Abandi ba complication ya kopesa ye mwa $100 na ye bandeko. Eza pasi makasi. Mwana mwasi oyo jeune fille oyo azokende kosala kuna mikolo nyonso nzamba sala. Azalaki mpe mutu ayibaka te. Jour soki mokonzi oyo ya jardin d'Eden ayambi ba makangu na ye, okomona ayebisi Cécile kamata boye pesa kenani kingandi, pesa Janette, pesa Blandine, pesa Cécile, pesa Françoise. Akotinda Cécile oya bandaki kende kosala epai na ye bandeko, apesa boye. Soki kaka ekomi na fin du mois bandeko, soki ekomi ka le 27, abandi kolukele ba complication moko ya kosakana te. Ke ozosala ba manka boye bandeko complication. Mwana mwasi oyo azokende kosala na passe. Aza na 3 enfants. Azouta na Kintsuka na quartier Mbudi. Azokende tina ntsele. Bote la distance ezali ba oba yebi Kinshasa malamu. Bandeko sala passe makasi. Humiliation moko na miso abat na ndenga kosakana te. Ako emilie fi wana bandeko ko gangele ko bete ene bisambeti bigogo na miso abatu. Mais mère de 3 enfants et pas ya papa oya jardin d'Eden Ansele, camarade ya Kofi Olomide, yemoko miyebi kombo. Cœur sensible nde makambo. Likambo na tango eza mabe, faut ko dévoiler puisque eza na bato ebele bazo sakana na milimo ba congolais. Eza na bato ebele bazo profiter na passa ba congolais po ba nyoko na ba congolais. Bandeko, biloko musuna mokile sengeto salaka te. Mwana mwasa akendaka kaka bandeko. Po kuna bakoma kobondela misala. Tangu yo longwe, place ozwaka mwa 100, ata na mwa ba difficulté. Place mususu osala ezali te, akendaka kaka. Tangu ekomi fin du mois mususu bandeko. Tata oya jardin d'Eden Ansele, il fallait pesa mama batu mbongo, abandi kolukile complication, nzoka ye moko mutalongola kaba mbongo, azo pesa ba makangu, ba pesa oyo, ba pesa entel. Tango akosala kalikila lobike, Cécile mutaibi. Bandeko souffrance na souffrance. Mama ona 5 000 francs congolais na ye. Akofuta ale, na retour, mbongo nyo Cécile. Puisque na Kintsuka kuna kota Mbudi, po okoma tinsele, eza musika na nenga kosakana te. Tala biloko ezo salama na mokili. Pona nini batu tolingi batu te. Pona nini batu sepelaka na souffrance a mutu. Kongola linga kaka yazala likolo, batu basenga kaye. Kongola linga kaka na tango ebembe kufi, yaza likolo, batu bazozela epo, mutu akundama. Kongola linga kaka ye azala na poto,
bato musu batika na Afrique po basengaka ye wana azotinda bilamba oyo asolo mitoki alataka atindeli baninga wana Congolais nde asepelaka me alingaka asepelaka koya ya mutu te na ntango Congolais ayoki ke ndeko mokuta se ayaki ayaki amati mpe na njilu bie ayeli na nzelo ya mai me puta se ayoki ke mutu aye me motema ete pu esengeli eka aye azala na poto bandeko lisolo ya mwana mwasi oyo ezokoba abande kozwa bahumiliation ya makasi epai ya papa oyo ya jardin dede na nzele oyo ekomaki mpenza ya suka bandeko tankaka ekomi fin du mois ebandeki kozala soka kolala kuna leki na ye alali na bana puiske omona asali mingi bato mpe ndenge bayaki ebele aservi bango azomona mpe ke loyi mpe bato bakozala ebele moya zongo eza te mpo eza kaka pasi yaki kosala ndeni bandeko na 22h aye kopengana mwana mwasi oyo azonga epai na ye kuna na nzele bandeko esalaka pasi makasi yebaka kolongwa na Kinsuka na quartier na Mbudi kuna tina nzele eza musika aye kopengane na 22h azonga epai na bango ni afuta ye ni eloko akamati na mwa saki ne ya mbadi abwaki kuna bandeko asambusaki mwana mwasi wana na ndenge akosakana te donc suka ya humiliation epai ya mama oyo nayebi te pourquoi humiliation modela ndenge wana bandeko bokorge kaka soki humiliation soki humiliation bokorge kaka tozokende ka bongo tozokende kaka bongo napesa bino mosala te nazopesa bino grand boulot omonde bokomaka na esalaka bien yo koma kuna ke ezaka humiliation te ezaka humiliation koma kuna ke eza humiliation te ezaka soki humiliation napesa bino grand boulot musala ofo kosala boyeti po pesa bato trouble na mutu tokokomisa bino yungana bo napesa bino musala te naluka mpe lingala moko boya mabe nabebisa koma kuna na se koma baprofesseur baingénieur boya na poto bovandi kaka mpo bokorjaka bato korje kuna se humiliation tokende toleka bandeko tata oyo aemilie mwana mwasi oyo Cécile vraiment ayaki kolongwa musala pe azwaka salaire na ye te yango wana azopesa toli na bandeko boza na mosolo bandeko bomonanaka na mwa bameya mbongo eza na ntina te mpo na konyokolaka milimo ya bato botala tata wana oyo azwaka maleti ya mundele po kaka asalaki geste wana ke afongoli na kati te akamati maleti ya mundele azongisili mundele akei papa oyo ya jardin dedin papola ye mbata papa bataki na olamuka na hôpital alongwa musala mabe nini oyo asalaka tikuta yaki koloba na ye ke ndenge yosali bovino yo mobimba kobonga te papa oyo ya jardin dedin aye koyebisa papa na ke vino mobimba okobonga te ye abongisaki ye te ye alingaki ke papa wana mokolo abonga na mbongo ya bato ezalaki na kati ya maleti botala bato babengi bapatron na mabele bakoko ndenge base komportaka eza penza dignité eza penza kimia te mbongo eza na ntina moko te ntango nga nazalaka mwana moke tobandaki kobanga président Mobutu na ndenge akosakana te soki alobi na ya bandaki koloba ata balima monde entier babandaki kobanga Mobutu na ntango mboka moko esali mabe soki alobi ke napesi bino 24 heures fo bodégage bato babandi kotremble ezala balima bazalaka teti babandaki kotremble fo batelefone eleka parci par là babondela ye
me tala epa ekende ko tala epa akenda kosukela nga na ndimaka te tina lelo ki azaka na Maroc noma ifala aza na Congo mbongo eza na tina te mbongo eza na tina me fuko yeba kosalela yango mbongo eza na tina me fuko respecte bato oyo baza ba pauvre mutu azali pauvre aza pembeni na yo aza na besoin à vivre tomona bato minene na kati ya mboka na nga na sina mona penza premier ministre azaka pe na balopango na Sera Mobutu akoma kotambola na Lagom penza oyo bafizi me azalaki premier ministre na yebaka te soka bombaka bozwi te bandeko toyeba ko respecte bato na mokili oyo lisolo oyo me epesi ngai pasi na mutema pasi vraiment na mutema situ na papa na mukolo nayebi te mabe nini asalaka na mama oyo ya bana misatu ye mutu azokende na pasi aza na vie moko ya souffrance papa oyo jardin de den oyo camarade ya mupao aza na bambongo me po apesa mama na $100 na ye na fin du mois abandi ko compliqué ye ezalaki c'est tout un problème bandeko mokili oyo toyaka bapaya tokotika na biso yango totikaka konyokola bana ya bato totika konyokola ta ba voisin tika konyokola mutu azosala epa na yo mbongo te yango mutu ekekunda yo nga nayebi koko ya bamama ya biso puisque biso toza na 4e génération bomoni ke toza kopangwa me nga naza mutu ya 4e génération na famille na biso me koko ya liboso abande koyebisa mama ya bamama ya biso abanda koyebisa mama bamama ya biso ke vomie na mokili ozanga na yo mbongo me ozala na bato liloba oyo koko na biso ya liboso penza oyo atondisa famille na biso bazaka kaka bakoko mibale ya mwasi na mobali me oyo ya liboso andai koloba na bana na ye bana ne bayebisi bamama ya biso bayebisi biso liloba ne etambulaka kaka balobaka na famille na biso mpe tokuta yango zanga na yo mbongo me ozala na bato elobi ebele vraiment na bolingo nyonso cœur sensible alingaka bino nga pe na suki awa me na kobanda kozala na bizaleli soki nasali émission na kobanda kopesa compte rendu bomonaki lisolo ya mama oyo mobali akende kotika bana na assistance sociale mama na afingami makasi bakongole balobi ke azali mama moko Dumkof koma yo okabwana na mobali oke kotika bana ondimi oke na Côte d'Ivoire otika bana epa ya mutu bokabwana ye epa ya mutu oyo boza na rankine. En tout cas, maman na sunga kite. Batutu, bafingi mama wana. Batutu, bawololi mama wana. Bandeko, nazo luka mwa eloko moko awa bolimbisa. Batutu penza basepeli na mama wana te ezalaki lisolo ya mama oyo. Ceci bomoni yango est-ce que monani? Voilà, lisolo ya mama oyo. Batutu balobi ke mama oyo azali mama moko kiyungu donc makambo asali ezalaka te. Ezalaka te na sens ke oboya na mutu
olingo ke na Côte d'Ivoire obengi mutonga ya kota elobana ezalaka te. Donc afinga mina modeli moko bino mo boyeba Congolais. Mena kata di solo kaka oyo nazo kebisa mama moko boye Annie Marie Bakongola. Annie Marie Bakongola. Mama, nana problème na yo? Na ebiso sala attention, hein? Sala attention, Annie Marie Bakongola. Sala attention. Nga nazaka na problème na mutu te. Nazo sala musala na ngai. Bandeko soki bokitwana na ba commentaire na ye. Ayeko komela nga boye. Ba commentaire na ye na kanda vraiment. Lingala ngo pe lokola kiyombe. Tika makelele soki pe. Cœur sensible longwa. Mama na sali oni. Ba Congolais, bo excusez. Toye ko simba telefone na kimukolo. Toye ko simba telefone na kimukolo. Kombo oya Annie Marie Bankongola. Na beta ki yango. Na mona kyo mama. Ti habite à Paris. Mais na peso premier soin. Soki ozonge lisusu. Na ko bimiso na photo. Comme ça na salue miso po osepela. Na salue le côté. Yonde muto yebi nganga na yebi yote. Ti bandeko. Ndeko mususa yoko komela ye. Yo Annie Marie yo. Keba na yo. Ozo lakisa penza. E lobeli na yo ezo lakisa penza ke. Oza mutema mabe. Asali yo nini. Apesi yo kanda. Kotala kape ba emission na yete. Wana fani na ngai mutu azongiseli ye. Po awezalaka yombe. Mais eloko nina loba. Na Annie Marie oyo. Bakongola. Sala attention. Ovandi na Paris. Bakongolais. Oseksanga. Ndenge botiaka ba commentaire wana. YouTube apesa biso code. Bino bokanisi mundele. Akoko tika ka muta fingo ka dans les vides ka boye. Oyebi ete. Boseksanga. Mais tangu botiaka ba commentaire wana. Ebimaka na mwa kombo. To betaka code moko boye. Omona pe to bimiso mobimba na yo. Bilo musu to tika na biso ka ndenge wana. Po yo o continue ko finga. Mama soko meki lisusu. Comme soko yeba cœur sensible ndenga zalaka. Na ye musala oyo pona yote. Pona tata na yote. Pona mama na yo pete. Soko zana kindoki na yo. Omilia yo moko. Na kebisio oyo zali premier soin. Na zapenza mutu ya kofinga te. Mena tangu yo meki lisusu. Na sina mona kifu. Mbote na beno mbote ya bana Congo. Na Congo. Yasibu motombo. Congo Tchek TV. Yasibu motombo. Bana nyoso ya Congo. Mbote na beno luta. Na emission. Yasibu motombo. Congo Tchek. Ezali ya beno mosi. Ezali ya beno mosi. Bana Congo.